L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. J'espère que vous allez bien. Ngaïpe, ça va. Très très bien. Merci la grande équipe à de la vie. Washington, merci Nayo, Eric Shimano, Capé des Authentiques. Merci Pinochet Agostino, Massousa Papa Social. Merci, merci, merci. Jérimo Mala Canada. Robbie Story, no change. Histoire peut changer la terre. C'est vrai. Merci à Bandeko tout. Y'a Willy Sionga WS. Merci Nayo. Merci à Bandeko Nyoso Boso Benga Bisso partout. Tous allés. Mouton a yambi lelo. On s'est présenté. Boyoka na yambi nani lelo. Kulutu mbote. Mbote papa na papi kere. Boni. Kitoko depuis mon kile banda. Te monani ah te monani c'est ngominga ko monana. Ah oui. Na yambi nani. Oyambi monsieur Pierre Kalonzo Kanyuni Mukuna. OK. Dit Seigneur Pétan, mboka na mboka, mikili na mikili, les tout jazz de jazz. Moi na imo Congo quartier du Femme. Les tout jazz de jazz. Le véritable jazz de jazz de tout le temps. Oh. Donc jazz de jazz donc jazz de jazz. Oh yo kana sango jazz de jazz de tout le temps. Oui non voilà jazz de jazz. Mais banda ba yoka le colère ba il suffit ba nandi tito eko koma le véritable jazz de jazz parce que jazz de jazz wana ezali so muta pesinga mbote na zongi seli jazz. So ba pesi mbote na zongi seli jazz. Yana ba bia yoka ka monsieur jazz. OK. Jazz na jazz. Ah, jazz. Jazz de jazz to jazz na jazz. Non, jazz de tout le temps. OK. Parce que comme ça mobimba te. Ouais. Comme wana il y a Seigneur Pétan. C'est ça qui na turbulence à bomwana. Pourquoi turbulence c'est ça qui mindi vieux mayaoula mayoni. Abina nga petit yo fo joka komba Seigneur. Donc la koko na ngai azali ko ko benga ngai na komba petit Pierre. Te azali ko benga nga Pétan. Et comment il a moqué, mon gars, tu vas bien en pétant ce qui n'a siliki. Alors, comme voilà, il y a un peu de sama, ça l'a qu'à Seigneur Pétan. Il y a moi, on a ça comme voilà Seigneur Pétan, mboka na mboka, mikili na mikili, de tout jazz et jazz. Tu vas malé malé. Où est-ce qu'on a commune? Na botama na commune à Kinshasa, na Chwapa, voilà na Kimoke, tu es kolongwa na commune à Kinshasa en 1954. Tu es dans le quartier Imo Congo, là, dans le Mwana Moké. Tu es kokola kaka, na kola na Imo Congo, na monique tout ça, na kokola, tangi pe ba classe na Saint-Jean commence na kokola na milieu wana. Na milieu Imo Congo, Matunge, limité, l'environnement wana quoi. Donc mboke zalaki kitoko, na ko benga Imo Congo Kalina Noir. Quartier des évolués. C'est-à-dire après Kalina, après Bagomba, après Bambinza, va limiter, parce qu'on a un quartier Kalina Noir, quartier a évolué. Il va perdre un biseau, parce qu'il va évoluer. Parce qu'il va évoluer. Parmi les papas na biseau, il sort à quartier na biseau. Tobimisa papa Adoula, qui était le premier ministre. Oh, Soso et Bemba Doula. Papa Adoula, papa na biseau à quartier, maman Zalaki peut musique. Il y a moi si naé, ma maman te colle ensemble na papier Adoula, famille pour attendre tout ça pour la toi bana mike tout ça pour la. Na 20 mai, tout ça qui les sous dans quartier Imo Congo na papa Pinja Artir qui fut le commissaire bourgmestre à l'époque parce que commissaire de zone. Ah commissaire de zone. Mais tout le bourgmestre. Bourgmestre ouais. Donc on va faire la première élection pour placer ba bourgmestre. Tant mon papa Kassavu ba comment qui bourgmestre à zone ya Kassavubu, ils ont une commune de Bendal, ils ont une commune de Kala, moi papa Pinzatir, à comment qui bourgmestre ya commune na biso à Kalam. Et puis na quartier na biso Imo Congo, tous ala qui na papa Batapoli, tous ala qui na papa Nguvulu, tous ala qui na papa Zouao, premier gouverneur de la ville à Kinshasa Papa Nguvulu, papa Zouao, papa... Premier gouverneur de la ville à Kinshasa. Papa n'a vu sur la fin. Grand politicien peut bazala ki wana. Nguvulu,
ba papa kili bazalaki wana donc na quartier na biso Imokomo donc ok voilà siko lelo ndena yambio na olinga lelo vraiment tout mekano parce que basé belé bavandi bazolinga ba olinga vraiment bayoka nabi que quelque part posa ozape na moi makambo politique ok oui dans la politique ezali parce que politique ezali ko encadrer biso celui politique est encadrer biso pe bonito yeba politique ngo ndenge encadrer biso si ma solo mususu ya politique toza koyoka ngo na ba papa na ba mama parce que tant wana tozala kokola ezaki 18h faut bozonga na ndako okoza la libanda te alors ma solo mususu ezalaki ba mama ba fani na ba papa baza ko solola boza boyoka tala baza ko ba mboka ezali bo mboka za ko kende mboka za ko kende bo alors to viva tango wana na bokabwalité to yebaki mokongo te mongala te tozaki na midi soko ebeti oze pa baninga kuna bapiso biloko kolia oyo mama na leke pa ba Victor habité kolia ka suku nte parce que ça ni na biloko no ezali ya kolia ke pa ba musiki te fo yo fanda yango wana politique to yebi politique mo moke ba encadrer biso pe na ba kolo politique bon na jeunesse ya lisolo oyo soki na bina développer na ko banda na Kinshasa tozana ba kulutu lokola kulutu Kabaidi wa Kabaidi Paul Henri Kabaidi wa Kabaidi vient na biso le tout puissant azana Belgique azana Bruxelles yenda zali président national ya Condor Convention nationale des démocrates pour l'ordre nouveau azalaki na sévère à travers na Mobutu na sévère yé muto implanté ka sévère na toute la province ya République démocratique ya République du Congo à cette époque là parce que Mobutu tanga du pouvoir en 65 il fallait à Luka bazaki na batu bazaki ko supporter parce que ça là qui corps volontaire de la République yamane ça là qui impère et sévère plutôt alors que pour à gagner population il faut sévère on est implanté dans toute la République alors après ça comme mission na vie na biso Paul Kabaidi wa Kabaidi ou ya Kindeki ko implanté sévère dans toute l'étendue de la République démocratique la République du Congo tant que Monique sévère et Fanny Kitoko aïe na 67 ko créer un père ok tant un père créé bazalaki secrétaire national chargé de la presse yé papa Kabaidi j'ai Kabaidi et puis vieux Sengebiembi secrétaire vice-président et puis na Mobutu président wana to comme na 67 mais na lina zonga muke na moi sima vers les années 64 l'élection communale de Salamaka 64 ans l'élection communale de Salamaka vieux Kabaidi a posé une candidature na circonscription Kalamu à Bimaka et chef communal ya zone à Kalamu et puis azalaki recommandé dans telle de ville dans la commission économique. Alors, tu vas dire comment on a moins politique na Kulutu. Tant wana, zaki ba toujours comment na balabala voter Kabaidi, beaucoup voter nani Kabaidi. Tant que ben ça peut ba groupe folklorique c'est quoi ya beta. Donc là ba mettre Gombe, ba amical du Popo, ba ko beta ba animation tout ça. Alors, tout ça là peu banzembo na période. Donc il ba na mike. Tout ça on a ba Kulutu. Donc wana nazongi moi sima 64 vieux Paul assez comment déjà na ba lire moko ya homme politique parce que papa pe bazaki papa ba vieux Paul Kabaidi papa Paul azalaki montakraki union kasayenne ba milita tango wana na ba Kasavubu na ba Lumumba tango ba création ya ba mouvement ya libération ezala ko sala donc moi na pas besoin Kabaidi pas besoin loko wana et ko sala ke comme un chef communal donc attaché à l'hôtel de ville parce que par contre il y a un candidat à l'hôtel de ville il y a chaque commune il y a un hôtel de ville la commission économique comme pas là qui n'a aura makasi d'habitude na sala qui na Belgique à l'université 20 bazalaka na batu o basala ba politique na tango wana ba indépendance salamaka bazalaka ba jeunesse bazalaka ko militer na mouvement nationaliste lumumbiste alors bazwaka pe ba problème baza pe na baningane mususu ba boma bango tango wana ezalaki yombe makasi mboka ezalaki na ebilition makasi yango moni même que
balumumba oyo bakufa bato kili. Alors yango wana nga naza kobeta sete mpona histoire ya Congo ezali pas bien enseigné na baécole. Faut toyeba vérité sur l'histoire ya Congo. Toza koyeba yango te tomoni kaka mino ya Lumumba ebimi baye na yango. Mais toyeba commanditaire te basassin toyeba yango te bacommanditaire bato basala toyeba yango te na ndenge baboma ye baoyo parce que complot moko international ndenge Lumumba ye moko alobaka euta na États-Unis eye na Belgique eye mpe na bacongolais mpo baparticipaki mpona koboma yango nomona nzoto na ye ndenge ebungaki ayanga nalobi ke biloko wana esengeli tolobela yango enseignement na baécole batangisa bana toyeba vérité sur l'histoire ya Congo. Donc ça veut dire topesi yo espace oyo tolondoleka boye mpo tosolola histoire ya Congo epuis makambo tu. Oui. Voilà, sikoyo meka kobisa biso obotami na Kinshasa obima sikoyo Kinshasa quand nabima Kinshasa mwa kala tala tobotami na Kinshasa tokoli tofandi na Imo Congo après mouvement ezalaki ebele na ye atamboli mpe mingi nao na Congo avant nabima 6e primaire nanga nakosala yango na Mwanda na base ya Kitona ntango Mobutu du pouvoir parce que ser nanga baraka capitaine azalaki kuna ntango na sisi na ye kozonga mama nanga azalaki membre ya Union des femmes africaines akendeki Mbujimayi nakende nanga Mbujimayi kosala baétude na ngai tiler baétude esilaki nazongi me nazalaki candidat élève pilote pour nakende États-Unis na commission na Martine Kavoala bayebi tuti babiloko wana mais yo moko ebika makambo ya équilibre régional ndenge esalaki na ye etikala ntango natikali bon nabandi kolukala bafi lokola batutua nasali baformation na centre pionnier ya Jean-Père et puis après naye kozwa mpe mosala na Jean-Père na bainnovation na ngande nazali kocréer babiloko bato alaki na espace wana ya 20 mains eza na baterrain football babasket babiloko tout nazali kocréer pendant les vacances naza kosalisa baorganiser bajunior senior ya bamatch et puis naopesa bacoupe alors bato ya département jeunesse et sport babengi ngai babi o mais motuli nasalaka babiloko oyo wana baneni wana sikoyo tokomi na ba 67 ba 67 non pas 67 tant tobandi biloko wana c'était vers les années 70. Okay. Vers les années 70, on a organisé le biloko wana voilà. C'est quoi après? Après balukinga na bandi musala na jeunesse, mais déjà tous avons un mouvement na biso na Imo Congo ya basketball. Ba joueur, tous avons via Delar Mayanga, tous avons via Frédéric Mayaoula. Tous avons déjà un mouvement ba musicien, ba Lita Bembo, ba Gabi, ba Pauvre Joïssa, ba Lomingo Alida, ba Dada Come. Tous avons un mouvement de musique déjà pour casse évolution. Tous avons bana qui ça tous kola. Toujours kende ke basaiko, toujours kende basuka, toujours kende de gauche à droite. Et puis esprit ya mikili et kokota. Na baneni yo. Awana sasikoyo, to comme vers les années 80. Vers les années 80, 81, 82, na ekoya mikili déjà na 82. OK. Na bima bina na ya mikili puis te ba manœuvre ko jela ba masa ba visa to bando ko tsaba parce que ça na tunnel na Portugal. OK. Donc n'importe quoi na ba 82. Deba jani nga kosala vous avez visa banini kokotsa bato otindika bato même ba peto yi pepe ba kufa boye ngam tunamba ba na Portugal na kotsa bato belé tout ça ça bato belé to azokota Portugal tozokotsa ba ngombi pa tozokota tozokota pa et puis ngam ko pe na fandaki na fandi na ko calculer que bon la déplacer na quelle Suisse dans la commune en Suisse na sala formation et la hôtellerie na gérance premier degré à travers le aluminium suisse na Sion ata na monique bon mbula pesa ko pusana habité awa kaka banzela nga mindele kaka na mindele bon ba besoin pe bana pe comme kite bon lena sala makambu na ngana esprit ya ba makambu na signé kaka na zonga Congo wana nini wana siko na zongo siko wana ta na commune na Suisse na 82 na ye 83 na côté Suisse na ba 86 habita 3 ans na zongo na Afrique na zongo Congo na zonga ga explique le bina ngaki na zonga zonga ndo sandi ko ta na zonga na Congo bolokwa na ina idea ba makambu bandi ba makambu sikoyo donc wala sigana basi ko basi sadi wala basi bindele na mindele basi ko so motro sikoyo yo besoin so samboka to na ina besoin
Déjà bana kaka mon acheté pour ça c'est pour ça il faut déjà funa oh ouais ko Mindele ba Mindele ba caprice les kaki mingi ba caprice Mindele ba ko silisa ba ki pe ba jeune ozomona ka ke tant mona pesa ki bon mobule les kaki mingi quoi bolenge ya bomwana donc vitesse à makasi après on dit que le ko quitter mais na ko zo bango Mindele c'est bon mais pas tout de rien ayakira mais tout monde il faut qu'il y ait des Zurich, il faut que la fois parce que Suisse c'est ça qui bloqué Suisse les rois na c'est qui sécurité il sécurité mais parce que comme on a kaka parce que comme on a bango ya bikolo mususu o baza wana ba Suisse wana bon mais mama libala ko dia linya ah ba linya ngote parce que bazo mona profit ya Mindele bazo tala situation na bazo mona ozana mo anda ko mo futela ka ozana situation de kola ba Mindele bango mo ba Suisse ram bazana ngote alors bon explique que le bagage n'a pas été zonga na mboka pour que nous tala makambo voilà bien donc déjà plus les gens pas que ça va donc difficilement sans doc quoi pour zonga mais na zonga na décider na zonga donc ça va passeport donc ça va passeport très bon séjour pour vacances mais tout côté le roi ok toi qui va réfugié tout ça aussi là tout ça va rejet tout ça il va recours tout ça aussi là abina mazila mais la ndenge ba makambo na nga na sala ki déjà ndenge ba bibende na nga na zaki na mo na ba 33 ans déjà les bon na ofanda susu bona bite na songa na mboka na ke la situation na yo zonga mboka dans une mboka na monter ba activité na ba ndenge musu to zaki na bango na Congo to du bureau na ville to bandi ba activité à Balipe. Voilà, mbango ndingo. Il faut qu'on me dise déjà, c'est pas na 20 mains. Mais tu fungo là, bon. Au moins kaka, nzamba za bolingo. Tango tuza ko yamba ba, tuza ko salisa pe batwa. Tango wana bamboga za ko monana. Tuza futela pe batu batike bazo ya na poto. OK. Moninga ko komona ba refuge. Yo problème zani, o tenga ba refuge ka bozo senga combien likama bozo senga 30. Bu amona ka liboke kamata 35 yango. Tu dois faire ticket na yo, tu dois visa zonga. On est pas reculer premier sauter solo bana yo, ça la qui bana yo. Et ça va quoi? C'est quoi créer une on a créé une société dans laquelle a pauvre bayo, son fils. Et puis après, tu as créé un établissement dans New Zaïre, New Congo, New Zaïre. On a ça dans laquelle a fourniture à bureau, dans impression imprimerie, dans laquelle a bureau na ville et pas immeuble na lutama. Ah bah Babylone on est au talon qui bon, ça dit que tu as un bon produit pharmaceutique, tu as liquidé dans du capital, tu as des activités, tu as des fournitures, fourniture à bureau, impression imprimerie. Vous savez combien des années tu as quitté? Autant on a quitté la bêta qui 10 ans. Eh, vous voyez, non? Tu as vendu quoi? Depuis la zone, on est aux zones en 93. Pendant 86. 87, hein? Na bête qui va 12 ans. Mais n'a pas travaillé. N'a pas somba pe bakar, n'a pas sala ba makambu. Wa ce qu'on a bana combien? Voilà ce qu'on a bana bana misato. C'est quoi bourse que vous avez bourse c'est quoi pillage. Mon pillage tant ba piller mboka. Ah, c'est quoi mo boule kota kia. O kele na filo ko zelo ko mo côté. O sala bolo ko mo côté. Bolo ka tio na ngali bulu na ngeza déjà na ambassade à Portugal. Na ke na tu visa na binisi na batu. Donc pendant tout ce temps là tu on va dans ça là la mais attention ko na zo musiko libulu ngo zali. Oh, libulu kombo na ngeza likuna enregistrer na zana ngao. Kombo wana kana changer na Suisse pays yango kaka na Portugal pas tout na tambola même na France awa kombo wana kaka. Oh, allez aux ambassades à Portugal. Dans ambassade à Portugal na singi bango sous visa. Na biku tunazali accompagner na chauffeur na ngana ko na jiba master. Na chibango on est imbata tout l'équipe moi ce que bien nous soyons bon tant on a ça et puis tant on a ça qui koya na kina ba master parce que na ba moyen té donc on a sali makasi kina tikira ba master musu ba moyen pour na ba évoluer ce que o yaki na mo sina na le rwana moyen na mo sinaité parce que fana dendanga moko na tika ki bana dans le film na inga moko parce que donc mokumba wana jazz de jazz mokumba wana ya bana donc maman situation ça na bien on a go bukate ke na sala boy bon ezaka mokana nzambe nege ba vie musu ezalaka bon le bana ba bien
baza na mboka ba bien que na pisi bango bambote Donaldine Suzy et puis na Gauthier baza bien donc tu vas misa toi na bota bana misa to na ba koko na nga baza bien bango tout donc après na Afrique ba yeko talanga na mikili donc afanda makambo kitoko donc c'est au vendredi monde donc c'est vision na lenya donc très bien jazz on a combien de temps aux kini déjà zalaki déjà avant déjà na bimeza ba célébrité ça va célèbre moi on a 20 mains il m'a connu biso sala histoire pour le bien vite fait c'est qu'on fait tout content de siko au soy kombo wana ndenge nya jazz kombo wana jazz na zwa ki ango d'abord présentation kaka ndé tu za kokola tu za kolanda ba style vous comprendre tu za kolanda ba mode ndenge za kobima omonika matonge imo Congo ba boutique ezali na matonge wana bon toza okende ba concert tozaki na ba vieux mikiliste ba vrai mikiliste baza ko uta mikili baza koya na ba forme toza kotala ba vieux na biso lokola ba Tony D ba vieux Mercure Choni ba vieux Kilikili bazaki ba mikiliste ba kendeke poto ba yaka ba vieux Tony D ba vieux Kilikili oto ba to ba kolanda ba activité na bango pe bazaki koya na ba 20 mai wana na ba matongi wana baza kosalisa ba boom ba fête moko zozala ba mikiliste pe basali ba fête ba boom na bandako bino oza bangembo ozotala ba vie nde bazobina na ba serre ndenge balati ozomona balati kitoko alors toza kolanda idéologie ya ba vie wana ndenge ba vie baza kozala ata kolanda bango à l'esprit wana pe ekoteli biso ndenge ba innovation toaki fraternité ezaki makasi ozomona oza na moninga na moko na yolo yo kendeke na yolo kotala ye baza koya na 20 mai kotala yo moza moninga na kasavubu ye baza na kasavubu aye kotala ozaka na moninga na matete lero na matete aye kotala yo donc tozalaki pena ini et puis kisasa lero na ezalaki mpe moke efungwana ndenge efungwanaki boye te toyebanaki famille tel toyebanaki yango toyebana kisasa tozalaki esika moko bon jazz jazz eyalika na ndenge accoutrement donc on bête à fond somme le seul accoutrement donc influence à coup d'œil jazz de tous les temps ozomona kitan toza kokola wana si je me rappelle une fois tozaki na bandinga mosusu nzambe azwa bango ke bazala na boboto na nzela na sika bazali baza kopema mboka waye na otanga kola Julman pauvre wangongo Mickey Joe wana bamasa na nga matonge ba pauvre Nyarkos kutu tozaki ne ba moko école na Saint-Jean-Bert commence voisin na nga 3e année primaire Nyarka ko Adrien Mombele voisin na nga iboye 3e année primaire classe moko mais wana bali makambo wana te wana makambo eye parce que Nyarkos Adrien alingaki bale mingi azako beta bale ya trop et puis bon monika bo tant toza kokola baki wana kia papa na bango azalaki déjà ministre provincial et puis azalaki wana voiture ministérielle na classe avec cravate je me rappelle bien quoi il me parle atende ye na Saint-Jean-Bert wana etiki Adrien Mombele na ba vieux Freddy ba famille toyebanaki donc ba makambo wana ekomaki makambo ba mouvement tango mouvement ebandi lokola Stukas esalamaki na Imo Congo ezalaki Stukas ekokabwana Stukas boys ekabwana ekomi Flams nana tango lita bimisi nzembo ne wana tango souci esali succès bon mais ekomaki ba bozobeta ba concert après-midi boke na ba bite bobeti concert de 14h à 20h bozongi ndako bon tango wana bozokokende quand même concert ok fait il faut kolata moi bien tobande kotala kokopier kaka kokopier na ba bon ba famille bazaki moi bien air moko pe bon zo chrétien vous comprendre air moko zo chrétien na parler ba masangeza ko teka manguni ba mbongo zala ko mona na ngo au chrétien mais la lolo yo wana ça déjà na philosophie sur métrage oui na ngo ba poto ko se pata tout cas au chrétien alors c'est ça quoi pour vivre n'engwana bon après musala paye la coopération tout juste d'amitié de coopération et de compréhension mutuelle bikamba ba coopérant la coopération ezalaki vous mona
tozalaki kosala mpe oza na mwa mbongo na yo okobima mpe ntango soki okema atali osombi biloko na yo oye mpe oyo koteka babiloko mosusu moyen nakoki koloba ngo ezali te parce que eza bamakambo mbongo ntango ekoloba yango boye te ekomaki kosimba basere bazalaki mwa bien bato mwa bien histoire tozokokende mayombe tozozwa or tozokende mayombe ntango wana pont eza te ozozwa bisi ntina na dekondare westerman tene tendance dekondare ya mama ozomona meme bajonolo wana koya na bango na kini badekondare dekondare pire ja mosquette de l'intendance biso tozalaki lokola bavantgardiste bato moko bavisionnaire tomona bamakambo deja tozoloba yango bavantgardiste ko tomona bamakambo toza koloba yango bamasa mosusu baza koprofite yo liloba no même te likambo bagrand prêtre bakoma ebele mais likambo bagrand prêtre ebimi ndenge nini pauvre Lwambo Issa Joe Issa avec Kilenduka chanson Kilenduka okota na YouTube boluka Kilenduka avec l'orchestre Mirage Kamulezi et pas Bwakaka chanson mobimba aloba kanyini mukuna abazo na loboka mobali apesa yo nguya ya bolingo libela. Alors le baptisé de la jeunesse troubadour Minizinger Zoka Borango ils ont mystique sans mon trop Zambela non mais tout ça dans années papa ya betu kele kaka wana avec Mbuta Mashakado ya Brown bosi ko ndeko fanda bo masko yo mutu mwazo likazo azo bisa makombo wana mimi sabi histoire romaine pauvre Wembadio que son homme se repose en paix. Ils ont ma solo moni biso ils ont mo ka futo loba to lobi pour la guerre ko pesa mo en clair mutamona zero ka sensi yu mo de grand bal tout grand yanki timba ba arma so pe to sala mo force mo sala na tout na ka bana ka ba ko so vient déjà que pétant ma casa trop parce que to yekola ba biloko wana tikala pe na nzoto tant on sala déjà art martial et au tigara na nzoto ba maître bébin na ba funa ba grand spectacle ti le lois ali le coloya mama maître bébin donc ils sont mon trop c'est comme makambo nyo sur le mama lelo yo ozo le mama pona nya ko sur le mama kilo bon vous nous payez le guitro le kuta le kuta le guitro déjà ba via mutu pe ba musu ba oya ba lobby totali ka kango mais bilo bolinga ngolo ba tetira ba ko sa c'est-à-dire ngai odo salinga moi pasi ke na ya na benga ngam na bengi tese habité le kuta et le kimingi bato baza ko loba biloko mususu eza na mutu eza na makolo te na zongo na mboka mboka toza na bitumba baza ko beta biso baza ko boma biso mokili mobimba bazali koloba te plus de 10 millions bakongolais bakufa monde entier baza ko tala balingi te elobi nini ke balingi biso te mokili mobimba balingi biso te pona nini pona bozwi pona nkita oyo eza nango alors ebongi nde biso tolingana tozala lisanga parce que toyebi kaka toali na 450 tribu so koti na 450 tribu okota ba ethnie na ba clan baza na mabele na bango na ba terre na bango tribu moko te oyo ezali na 450 tribu oyo ekozala ezosengaka mabele oyo ezozwa minduki mpona ebungisa nakanisi papi ocomprendre likambo nazali koloba alors batika badivergence bafaux bato oyo politicien te bango bali na bango politike te biso to vivre politique na niveau ya ndenge biloko yango esala moto bavie Paul Kabaidi que je salue mon grand frère et puis na ndenge tomonaki babiloko aletambola nga nazalaki chef ya Jean-Père par vote na quartier tosala basalongo tozali wana je complimente mon ami encore Salo Safi l'homme de la Kwempa qui fait danser les cobras l'homme de l'intendance, l'intendancien. Il comme nous sommes intendance, on est dit temple des idéologies cantonales. Temple des idéologies cantonales.
Les amis, ma voix sacrée, ma voix lactée. Alors, message des amis, message de paix universelle, authentique, bantou. Les Cambos na zone de Belayo, Congolais, mon côté. Les Cambos na Lobiko, paix universelle, authentique, bantou à travers le monde. Tobé ta message à moi. Alors, Tolobini, moi, je ne sais pas si je machette, parce que je bango batiki bango kuna bake ko sala bilamba. Comme on est baptisé de la République, quoi. Alors, il y a un chef consacré, tout sacré. Vous comprenez? Elle est sacré comme le baptiseur de la paix universelle authentique bantou. Message à paix. Tu vas comprendre, quoi. Très bien. Toujours ma bilo, il y a pas sous coulisses. C'est quoi, tu vas dire, Kala et l'équipe, tout le l'équipe Kala. Kaleza va Kala. Le Kala, le Kala. Mais c'est quoi, parce que tu as le papier, tu vas dire que tu as Kala. Vous n'en avez pas. Tu as Kala. Mais Moutasi la rendez-vous. Mais Moutasa, Moutasa aussi la tête, Moutasa Asili, Moutasa Koufi, Atiki va œuvre descendance. Le bas que Moutasa soit Asili, Atiki va œuvre descendance. Mais Moutasa aussi la tête, Moutasa Kazali. Le bas on nous liste, oh, Abimisi Banzembote, Assassi là. Non, Moutasa aussi là, jamais. Il y a un maloba moussoufuto, rectifier en moto, caler en moto, donc ils ont un molongo. Quand monsieur a un molongo, de tout le temps, en direct. Nalobi, c'est quoi ton comment il na Suisse? Déjà, on a une chose à savoir de Bonyakos, déjà les rana Kotaki, on a une écho, tant à faire na zongi, tant à na Kinto Kutanagi nae. Tant à na Porsche, wana Kotaba Kelimbenga, à Kelimbenga Kufakawa, Kutanaga Banini, yepe moi na matonge, Tokutana ba millier quoi. Bon. Et puis, oui, maintenant, on va concert monsieur Betamaga en Suisse. Oui, il y a un qui na Suisse, na Lausanne, à Genève. Concert à Betek na Bagi, Michel, tout ça, le premier instrument, oui, il y a un Zango. Solidarité, c'est ma casse de Rwanda. Oui, il y a un Zonga. Mais oui, il y a un moté, Mamoura, Bobo, Tona, Bodimo Mingi. Parce que, oui, il y a un côté, il y a un concert. La famille n'a quoi, mon gobo, Yekuna. Mais dans ce cas, il y a jazz de tout le temps. Non, si tu comprends, mais mon tour à mon ingénieur Nazario. Mon concert, bien qu'on a fait un ciment. Il y a un talaba tout bazar na kaja. Alors, bah ma voix la somme, bazali, bah poser na bazali, bah dada comme les grands basistes de tous les temps. Grands basistes de tous les temps. Dadi comme le Westerman de l'intérieur, ça dit bango bazali, bah prince, il y a guitare basse. Dadi comme mon côté, deux fois t'es. Et puis comme un monsieur Pembote. Ah, il dit comme en direct de jazz avec Joe Lokanga. Ouais. Et puis, le blond se dit que c'est Zoli Kanga. Il est quand même de façon, on n'est pas Maramango. Tu vois, c'est quoi? Élément, on a tout le Fuba Bima, Basangana, pour la Likambango et Kennedy Bosso. Mais on a bêta c'était pour la Likambo, bah, Petuana. Bah, bêta nous les Nabango. Il y a une réunification de la il y a une réunification. Et ça fait le rôle de l'esprit. Le Congo va se réunir. Vous savez, le Cabona, après votre pakoti, Oya Olobao, yo connaissez sa famille à Bango. Yo, on va dire que l'histoire Pamba, on va dire que petit va bétandoulé. Va bétandoulé, Moutouna Moutoua qui peut m'acamounaye. Ou on est à Makamuna Bango, va dire que va bétandoulé. Et ça pour un moment, mon bouillé, pour la réunification, pour l'esprit, oh, c'est côté de la Congo et la libération. Bango n'a pas long, on a monté. Parce que faire à Bafiti. Oui, Bafiti, Babanan. Un démon familier. Tout va bloquer. Pas d'inci à sortir. Nous allons les athées. Nous avons 4 coins cardinaux. Amen. Baté. Fin d'époque, nous avons vidé. Il y a un moment où c'est comme ça. Non. Makambe vidé tout autre ça là parce que tout ça il peut makambe belé tout ça banco soir ah namboka oyo avec la création chambre de commerce de Louzo congolais dans Portugal pour ramener les entrepreneurs portugais ba na investir na Congo lié na Espagne ozoko ba grand jazz de jazz de tous les temps ce que conseil groupe ça de pas jeune oyo ya lelo pour ça. Bon, bah, jeune à l'élo,
conseil nga nakopesa bango ezali batanga mingi parce que tant na biso ezalaki tant na biso ezala kola tant na bango te monde peut évoluer makasi omona lokola internet babiloko mingi ekomi communication ekomi makasi batanga bayekola bamétier bayeba ndenge kose défendre parce que balanda biloko oyo biso tosali te balanda banzela na biso te bazongela batanga mpona kopesa bajeune bazala bazwa baformation non banzela na biso ezalaki bien mais ntango wana biso ezalaki mpe bien ezalaki bien makambo ezalaki bien bato baye mingi na Kinshasa batiki baintérieur vide nzongo nde sesiko bato na kala mpona koya na Kinshasa ezalaki l'état ezalaki kocontrôle oyo osali 3 mois ozongi bon tomoni awa na poto badévelopper baprovince c'est-à-dire bato baza koya na Kinshasa parce que développement eza te na province c'est-à-dire faut to développer baprovince na biso mpona ke misala ezala kuna ke motu mpe azalaka na province asalaka aza na makoki nyonso tu otiele bamoyen nyonso tu cinéma loisir, ma bibliothèque, ma école technique, ma école de métiers, ma infrastructure, ma usine, ma fabrication, ma matière, parce que ça, ma matière est belle. Développement, ma matière, fabrication, ma matière, il y a monde qui peut ça, ma jeune, on a mis ça là, on a un salaire, on fait pas vivre bien. Bon, je ne veux pas forme, c'est le logo, forme, c'est le logo à samedi. Puis tout ça, il y a ça, on travaillait, tout ça qui est ça là. On ça le lundi et vendredi. Attends, ma pote, on ça le lundi et vendredi. Samedi, on était. On ça la tête parce que Kobima. Peut-être quelques mois, on a bandiga beaucoup tani, bon mais dis-moi loco, on sait bon les questions attendent. Dimanche, et c'est que ma camogo, ma prière, banini, mais et l'autre les bosses d'aller moussala. Faut qu'on paie sa jeune occupation. Qu'on paie sa jeune moussala. Et le Cambodge, les alliés, le Cambodge, l'État. L'État, c'est la première entreprise, il y a l'État, il y a Mokili, nous te pesaka banane. Et puis pour favoriser l'entreprise, nous sommes les Congolais pour créer banane. Nous croyons que tout le monde a bamboka mususu, nous avons les Chinois. Nous avons les Chinois dans la banque extérieure na bango. Et ça pour pesa les Chinois dans l'extérieur, ba crédit, on a montré que les Chinois va inonder le monde entier. C'est-à-dire politique on a fait tout un État. Nous avons encadré les citoyens, les bases de misala et puis pour développer les misala mususu, les petites et moyennes entreprises. Ça va mon misala et cause en agriculture parce que l'agriculture ça est là comme ma casse chaîne bata au bazo baza boya yango à cette époque là congolais ni étant en Suisse bon tout ça France Italie Espagne congolais nous va dire vivre bien dans solo tout bon les rois ils arrêtent un peu c'est un peu difficile c'est un peu difficile pour nous mona que bobimisa bobima quoi parce que toi qui contrôles la mindele quoi contrôle les gars qui makasi zomona azomona ok même ata lelo mindele ba contrôler la peu biso ba moni que za na moto mingi senga ka babilo musomoni mutase retrouver na lubwako mutase retrouver na nzela nini yo kolanda okolanda nzela nini parce que biso za na bol toujours que non il faut toujours en mboka to ko ça misala na mboka toujours les kanisa za na mboka il faut le ko obenga bato ba ko s'intéresser na mboka na mo ba ninga musuba mema ka mindele ba kene na mboka musuba comme na mboka mo pe pasala misala o malamu ezati ba ko cha bango ba kal même si gonde to sali awo to sala ba makambo mais soko même makambo mo na kale bandi ba kale bandi yebe fali ya mati yebe fali o lielo ko nini eloko mo na salamité ba if ba investir mbongo na bango batala ba bénéfice batala nini à long terme à court terme ndenge ko sala ba mise na bango eh ben difficulté tout ça nango yango na ce qu'on a olinga o pesa ba rendez-vous yebe mission na biso na yoto bandolo relation bana biso ndenge na kutani na papi lelo eza sengo mingi na remercier bino batali bo tala biso pina remercier na ye je vais te remercier déjà justement alors les années na épisode de Belé à l'époque Belé to ko kende parce que biso to se focaliser à kaka et pona boy na boy futo luka yanga lobaki na robandana na makamba politique parce que on te simbi makambo nyonso to pour nous ya on te simbi makambo nyonso ko la partie na biso Condor Convention nationale des démocrates pour le renouveau avec Vieux Kabaïdi ou Kabaïdi, il est président national de la Bisso.
ezali parti moko ezalaki na 800 membres cofondateurs. Parti moko te na Congo où ezalaki na 800 membres cofondateurs et puis to participer na conférence nationale souveraine. Donc komona ke berreur na biso moko yango ekosala ki a partir de conférence wana bambuna bakoteli biso. Alors bon, après tout koloba makambu ya la jeunesse, tout koloba makambu ya misala, tout koloba makambu ya la vie na biso ne songi na kisa, tout koloba makambu ya ndenge toza komona lelo yo diaspora ne tozali na poto koloba makambu ya Congo. Parce que futur ya monde eza na Congo, coffre fort à monde eza na Congo. Ya on moni be étranger baza ko ya tout koloba futo coach esprit. To coach ba Congolais esprit, ne bazali wana mo pa ko le kayote Congolais na kata mabele na yo. Il faut to joa première place na ba biloko tu wana. Mabele bateka ka yango te jamais. Jamais bateka ka mabele. Mo pa ko ya lekelo te mwana mboka. Alors faut to récupérer o ezali tout ya biso. Alors pour appuyer forces armées, donc là toujours na bitumba na banguna. Comme pe na suka ba kolongo eloko moko te. To ko zo makambo pe to ko récupérer makambo. Tout le monde vite fait la scène le bien zalé des allées là. Bon, ils allaient passer population, accroissement de population. À l'époque, ce qu'on a dit, 100 millions. Tu as dit combien dans les Rwanda? Il y a eu beaucoup de erreurs, de salamé, la basaïnisation, la bureau qui est abandonné, la bureau, monsieur Zaraï n'a pas mindéré. Bureau Bokamati, la bureau qu'on a besoin, au petit moteur et bossé le Konate. Des plantations, la bureau qu'on a abandonné. Comment? On a travaillé au Boumi, un grand bateau de Nagoya. Mais nous allons faire quoi? Le chemin de fer, développement de salamité durant 18 ans. Hein? Or, le pays Moussou, le Dubaï, le cas qui est en haut, Congo est le deuxième pays producteur mondial de diamants. Dans l'industrie, tout le cas même au Canada, tout le monde il y avait des industries alimentées, mon bimbawana. Quartier industriel, on faisait tout. Alors, l'autre, tout le monde pourquoi? Tu vois, il faut gérer le biloko. Et puis, tout le l'évolution, la rapidité, il faut des financements pour créer le biloko. Kozongi sabatu na ba milliers d'origine pas batata na biso to kona tozali tozala ba mabele na bamboka tozala kona na bamboka tant na kozonga ngati na kintela kozonga direct na bamboka na bakini wana tant za utaki mikili na ena kini na teka fufu na teka koka na teka pondu na sana bureau na ville mais vendredi na pourquoi buna ekinga sana suka bis plateau de bateke. Makala biloko tout na tout ça là. Alors maintenant il faut qu'on développe l'industrie. Il faut qu'on développe l'industrie et des tâches pour l'État. Tout ça nous ça là bambrouille. Té. To simba na maboko pona to. Batu wana miiba mbongo. Mbongo ebela ndenge na koza ko iba mboka ko développer mboka. Mbongo ko développer infrastructure ya mboka. Nzela ezalité na kata mboka. C'est ce que la fandi wana pas de nzela. Bo ba beti sur le pas de nzela. Mais non. Mais non. Mais c'est bon, c'est ce que. Bon, c'est ce que nous avons parlé. C'est ce que nous avons parlé. C'est ce que la société a lié. C'est ce que nous avons lié. C'est ce que la société a lié. C'est ce que il faut se courber. Parce que dans l'air, on peut se courber. Parce que nous avons il y a un monde qui ça va perdre. Il y a des gens qui ont salé l'eau, 13 parlementaires, PSI, Balobitambo, Kanenge, Komeli, Ayokata. C'est ce que nous avons yokate. Attends, une fois conférence, on a yokate. Ce qui m'a lâché qui de tout comment dans Makambo, tout ça dans monté. Il y a un monde mené bisous dans Makambo. Alors, toi, il y a ce conception de merde. Conception de merde. Alors, toi, il y a ce qu'on Susukeo, au bon aboité. Tout c'est resserré, kaka. Tout kangabatou, tout. Tout le gâteau de Vélépemboka. Voilà, c'était pour vous jazz de jazz. De tous les temps. De tous les temps. Moi, des personnes en mode aussi, c'est le petit peu bon, bah, déconnu surtout dans le Pessibino Mbote. Dans le Pessibino Matondine, Botali Bisso. Et puis, tu vas continuer. Au Soka Monique, dans le Baki Mabe, Azala ba. Akubi ko benga, wate, rectification salabo salabo. Au père Monaki Kenini. Ako benga papi, téléphone ezali pour tout développer parce que tu vas continuer, tu vas continuer pour l'avantage à Congolais, pour la Congo ezali liboso. Jazz de jazz. Jazz de tous les temps, number one. Congo ezali mboka liboso, batitu batimiso. Donc faut zalaka liboso na kati Afrique parce que développement Afrique ezali ko uta na Congo, Congo fait dans la kimia pour tout se développer, puis Afrique peut se développer. Merci. Tout comme nous pour lelo, restez connectés sur tout le la vie. Nous te viens on a PC mode, yo PC mode était. Viens Kabaï doit Kabaï. Viens nous
Ah, vieux Caras. Vieux Caras. Vieux Caras, la vie gagnée. Vieux Caras, membre cofondateur à Condor. Deux fois. Ma fille idéologue. En tout cas, bon vieux. Allez. Merci. Merci. Ngana ye olelo mpoto yokana mama ngana ye olelo mpoto silisa kanisa mosika engana uti na poto na ekota na yo ebongaki tomonana naleki kutu na kranka epai tozalaki kokutana ngana yo namoni yo te olekaki wapie tutu ae Jean-Claude Mabamzo, Africa Business Center, il a dit la fait mbongo contre mbongo. Tutue mwana ya sefa mama uzali ye wangai wa motema tutue leki ya kadima semeki ya ideta e yakos na poto masolo se ya yo dolido se kapela maloba se ya yo Sami kapela masolo se ayo Joana Angola na maloba se ayo Animenga masolo se ayo mama Ara mwana ya sefa oh bote naturele mama Tutue mwana ya sefa mama